Mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville bipai nyonso bozomi nonga oyo bozolanda. Deuxième œil bulu yeki nouvelle image, nouvelle vitesse. Oyo ngai fortune mambulu nazwi libaku makasi pona ko présenter yango pona bino mbote na bino pe baye bozolanda biso na nzela ya internet to pesi bino bambote belé. To fungola basonga na biso ya mokolelo pona ko sabino que président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo assistaki mokolo lobby na messe ya Pâques oyo sana bongo na cathédrale Notre-Dame du Congo et le kanaki ndenge nini bolanda commentaire. Mokolo lobby dimanche 21 avril 2019 ba chrétien ya monde entier ba célébrer ka fête ya Pâques oyo bakanisaka résurrection ya Jésus-Christ awa na Kinshasa. Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola chrétien nyonso azwaki part na messe ya Pâques na cathédrale ya Notre-Dame du Congo poeba ko messe Eucharistie wana ezalaki officier epai ya archevêque émérite ya Kinshasa Cardinal Laurent Monsengo Passini ya bipai wapi na matea na ye ayebisaki ba chrétien que président de la République aye ko rendre action de grâce depuis koya na ye na tête ya mboka pe asouetaki que mandat na ye ezala bénéfique pour na peuple congolais mobimba oyo elakisi que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali vraiment vrai chrétien pe tozali ko espérer que le boko ya Nzambe ekozala na kati na mboka oyo République démocratique du Congo. Totika la bongo na oyo etali fête ya Pâques, est-ce que ba chrétien pe bakoki ko célébrer yango to ko fêter yango Médard elongo na Josar Sanduku bagenda okuta na pasteur Arthur oyo ya ensemble chrétienne ya ango basoyola ki makambo yango bolanda bango na élément oyo. Lelo na République démocratique du Congo, particulièrement na Kinshasa, la capitale, ba chrétiens bazali divisé boulou yeke makasi na sujet ya Pâques. Misusu balobi esengeli ko célébrer Pâques, kasi misusu balobi non, ezali fête ya ba juif, itali nango ba chrétien nyonso te. Yango tolukelaki bino pasteur Arthur ya assemblée chrétienne de Ango, ye alobi boy. Pâques eza une grande fête. D'abord Pâques même na façon ya kokomelango na lopoto to na Pâques eza na S na Pâques ezanga S. Alors Pâques bakomaka sans S eza Pâques ou eza grande fête ya ba juif ba yuda o bakanisaka ndenge Nzambe a libéra bango na boumbu ya pharaon. Bongo Pâques avec S eza Pâques oyo maintenant eza ya ba chrétien. À la différence oyo ya ba yuda ba chrétien bazokanisa kokufa pe kosekwa ya Yesu Masiya. Donc c'est la même fête où bandaki na Égypte, la libération à Israël pour le peuple juif en particulier. Et c'est la même fête qui continue aujourd'hui dans les chrétiens, où il y a plus libération à travers la mort et la résurrection. Donc au coup appelé c'est quoi il y a Yesu Masiya. Voilà. Et Bible ndé et pesibiso makoki, il y a koloba ete pasika et ça pour na biso ba chrétien. Et puis Pâques ezo salement pour la libération, il y a Christ. C'est la Bible qui le dit, libération il y a biso à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Bible zoloba malamu que Christ a Pâques na biso. Bible bengi Yesu Masiya l'agneau de Dieu. Bible zoloba makila ya bampate, makila ya banyama esepelisaki Nzambe te ebandaki kolongola masumu te ebandaki kaka kozipande masumu eselisaki kanda Nzambe te esengelaki makila moko ya mutuya. C'est normal tokoki koboma nyama te mpo nyama okoki kozwa mutu te akoki kozwa place ya mutu te valeur ya mutu te. Mokolo lelo ezalaki bongo nde clôture ya campagne ya bureau définitif ya Assemblée nationale kuna Michel Osomba azalaki wana elongo na Médard elonge commentaire. Michel Osomba, reporter puissant, il y a deuxième œil, à Kitagi le 22 avril, na temple à la démocratie, c'est-à-dire na palais du peuple. Pendant que ça, le constat par rapport il y a dernier jour, il y a campagne, il y a candidat, na élection, il y a bureau définitif, il y a assemblée nationale. Oye ko ça le mardi 24 avril. Bino morobotala, ambiance ezalaki au rendez-vous na ndenge ya mukiete. Ba fanfare pai, ezali ko beta ndule, ba drapele ya ba parti, ya ba candidat, ba effigie pe susu mitema kaka likolo élection salima lelo pona ko soutenir ba candidat obali na bureau ya assemblée nationale notamment maman Janine Mabunda oyo ya liboso na mboka na biso bomona mwana mwasi azala mokonzi ya parlement na Congo mama oyo azali na ba masengeli mingi kati na ye oyo yebi musala pe oyo akomatisa
mboka na biso. Atako na ba poste mingi ba élu déjà ba yebani na bango po bazali ba candidat unique. To bandi que ba députés nationaux ba kosala choix ya malamu na présidence ya institution oyo po masolo etambola kitoko. Biso kengidila toujours. Na dossier msusu toyebisa bino ko bandeko ya AZAP Events basesa ki marche pacifique pour na kotelemela tribalisme awa na République démocratique du Congo. Meda elongi azongi lisusu na commentaire oyo. Et seulement qui mokolo ya samedi 20 avril eleki mopange na marche de santé o ezalaki organisé na ba jeune ya limité ya AZAP pona koloba non au tribalisme en République démocratique du Congo. Na marche yango ba invita ki pe batumi satu o ba telemela tribalisme mabeneti Neko Flavien o boyebi malamu musala na ye Paul Tosua candidat malheureux na députation nationale na Tchangu na Yemoko l'honorable le mieux élu ya Lukunga Eliezer Ntambwe. Marche yo ebandaki na 7e rue Limité na ebisabino ba beta makolo ti babima boulevard Lumumba va continuer un pas triomphal le moni bango avenue de la libération paix et mona bango point de chute Congo loisir et sika Paul Tosua na honorable Eliezer Ntambwe balobaki boy. On a reçu l'invitation de nos amis SFP20 oyo basengaki biso toya na marche o ba organisaki pona koloba non au tribalisme. L'avantage que nous avons eu est que si boye to bandi ko tambola banda 7e mérite awa to moni mutute atuni moninga ekolo na ye ezani. Donc la grande tribu que nous avons au Congo c'est la RDC. Neloko et sangisaka biso nyonso. Et pourquoi on est là? Quelle que soit ba occupation, je me suis dit il faut toujours encourager les bonnes initiatives, surtout aux jeunes, parce que c'est en même temps dans notre vision et la philosophie au Yabiso. Parce que l'avenir d'un pays est entre les mains de la jeunesse. Le Congo c'est pour les Congolais et puis pour le président des Congolais nyonso. Donc le tribalisme on a muyaka on a masina wana po mutaza bukumes fo muyaka gombe po mutaza la bukumes rifaza ka muluba limité po monga fo le fo za la mutaba kongote. Ya onde le to sali marche de santé pour nous telemela oyo wana tali tribalisme na Congo. Oyo AZAP na ba invité na bango basali noko et sali bien. Et la qui c'est que balingaka mboka oyo ezala toujours uni kasi biso pe to accompagner bango pe to lobi non au tribalisme. Makambwa. Tofonga la page ya société pour na sabino ko na quartier régie des eaux kuna na commune ya Kiseso population kuna baza na pasi ya mai na ndenge ya kosakana te polanda. Na commune ya Kiseso population bazali na pasi ya mai na ndenge ya kosakana te. Neti awa na quartier régie des eaux population awa bazalaka na pasi po mai ya régie des eaux ekota nango kutu te ba pompe etikala nango kaka échantillon botala ndenge ekoma lokola ba monument na mapango ya batu ebele alors que mai liboso ebandaki kobima kasi population balamuka na tongo boye bamona mbala moko mai ezali kobima te na yango wana bakoma kotoka kaka ba mai na bango na ba forage pe na mabulu ya ndenge na ndenge ba misusu kutu bafuta ba mbongo po bazwa mai alors que compagnie publique ezali wana pona kopesa congolais nyonso mai ya bopeto population bazo souffrir po yoka bango moko ndenge ba communiquaki mai ebanda kobima yango chaque jour mai ebanda kobima yango tina moi bemba mutu aya kozwa mashini na biso ebanda kotindekela biso mai toyebi te soki akenda nango wapi tokóma na mai pasi nde toza boye ata batikeli 5000 fois ya wenji moyo osala wenji malongo eza te tozosomba bido ya 25 litres na 200 francs bido ya 20 litres na 150 sikoyo papa sotikeli 5000 francs osa programme aolia ndeni evandeli na biso ya kotoza lokola bato mo baza na kati ya village mpo nini mai pasi courant pasi courant coûte pe muke soki ata na semaine 2 fois to profiter de chargement biloko mais mai vraiment donc ebimaka nango te bapompe koma nango ya échantillon ya pamba etelema kaka boye ebimaka nango te tozaka pembe na régie des eaux mais mai ekomaka nango kutu te donc tobosana na biso kutu ka tozala na mai tokosenga na mokonzi ya régie des eaux papa esenge na yo
obwaka miso na yo ya mibale awa na quartier Régie des eaux na commune ya Kiseso po population ya koto oyo bazali kosouffrir bapompe etikala nango baéchantillon bozongisela bango mai po basepela esala eloko boyebela. Escadron mobile ya Ntsele bakangaki moyibi ya moto moko kuna na Siforko Bolanda na reportage ya Fabrice Dilonga elongo na Médard Elongi. Mokolo ya lundi 22 avril 2019 oyo na Siforko na commune ya Masina, la police ya Mbata escadron mobile ya Ntsele etiaki maboko na moko ya bato oyo bazali kolelisa mikolo nyonso ba motocycliste ya Kinshasa na kobotolaka bango ba moto na bango. Bayiba ndeko oyo bozali komona moto ça fait 8 mois déjà. Mais mokolo ya lelo azwami boyo kaye moko motocycliste ndenga expliquer. Na tongo na zwi papa oyo na Kulumba na veni Bumba atelemisi ngai ayebisi nga no kendo kotika nga na maser naza na ebembe ya ndeko na nga akufi nazokende koluka ngo na hôpital na bino course kuna tosala yango 1000 francs nazwi eti kuna akoti na kati alobi no amoni ebembe ya grand frère na ye te batransfere na scène pepe ya Kinkoli donc ntango abi bongo dans 2 minutes na moni bamo 3 jeunes ya minde bengamba mibali babimi bakainga basinga na maboko na makolo bakoisinga bakobetanga bambata machete oyo toboma boyo kasiko moyibi nenga zali kobaba baba. Longoni ya makasi na musala ya la police ya Mbata po oyo bosali yango nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali kolinga awa bozwi moko oyo population bakosepela makasi lisusu soki bo transférer ya ki de droit pe groupe ya ba civique wana nyonso bakangami po esala makambu boye bien. Magazine deuxième œil boulou yeke tozali de cœur na bande konyosa oyo bakufeli to présenter bino ba condoléances kasi Bolanda page noire oyo. Famille Diei ezali na mawa makasi penza ya koyebisa na bayebani na bango nyonso bandeko pe baninga nyonso ete nzoto ya papa Koko Noko pe ndeko na bango Diei Mateta Séraphin oyo akufaki mikolo eleki ekobima na morgue ya clinique Ngaliema mokolo ya mardi oyo 23 avril 2019 kasi ekolelama na paroisse kimbangiste ya Binza Delvaux pe bokundami na yango ekosalema na Nkamba mokolo ya 25 avril 2019. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso ayebaki papa Diei Séraphin. Accident de circulation moko esalamaki bongo na rue Boulangerie kuna na Mikondo na commune ya Kimbatseke elekanaki ndenge ni Fabrice Dilonga azongi lisusu na reportage oyo. Awa tozali na Mikondo plus précisément na arrêt boulangerie na commune ya Kimbatseke deux man oyo bozali komona etutani boye po moko azalaki kosala manœuvre pe mosusu azalaki na sima na ye pe abandaki koya na kisela na ndenge ya kosaka na tembala moko tango akimi moninga aye kosukisa course na ye awa epai ya bamama oyo batekaka bambala pe matembele awa esalaki pasi heureusement que mutu moko akufi te kasi kaka baka ebele bato bazoki bato mosusu pe babukani boyoka batemoin ya événement ndenge bakommunike. Place oyo ezosenga nde basala biso nde moko oyo epuis nsima na yango baroage oyo basengeli kobandaka kopesa babise mituka meme mpona koteka na nzela te eti awa maka ekota nzela conseil ya ngai eza po balongola ndenge leta abengelaka bango na ntango leta congolais apekisaka na bato bateka olon ya boulevard to ya makadam botiaka mutu makasi botala neti awa bato balingi bakufa kaka boye po bazali koteka penepene ya makadam antuka esengela bino nyonso bacommerçant boluka bamesa na bawenze olie ya kotekaka na balabala boye po ezali insécurité mpo na bino moko antuka tokosenga mpe na bandeko oyo bakumbaka baman bayebaka kogarde distance na bango kitoko mpo na koevite makama ya boye kitoko te. Bokomesana na yango mikolo oyo rubrique oyo bakinois basexprimaka librement ezali nde bakinois balobi avec Tosu Paul le DG valable la supériorité Bolanda.
Mbote na bakinois nyonso bozolanda biso na 4 coins ville province ya Kinshasa na poto un peu partout bozolanda biso na rubrique na biso bakinois balobi. Bakinois bazoloba déjà ki na IDPS bulu ekoti on dirait ba dirigeant ou bazakuna bazo sepelisa penda sous base te. Ndenge Félix a sepelisa ki base na Genève. Lelo toyambeli bino moko ya muto bino mo faut découvrir yé poto solo anaye a organiser qui marche pour nous déboulonner mais marche wana baluki bakangaye. Après avoir kangaye marche salimité. Nani azalaki na sima ya kotelemela marche wana ndeko mbote. Mbote papa na ngai. Yabi yunde gardien du temple. Ouais, fils mko gardien du temple de la démocratie. Ngai banomanga nzela mona ba Jean-Marc Kabund ba pambola biso na ba Fati na ba Kabund na ba Kabu ya les mêmes jours. Décision 007. Beta na mkuse ba kinois polémique eleki. Qu'est-ce qui se passe? Organiser qui marche, est-ce que vous avez habilité à organiser une marche pour déboulonner na compte IDPS? Oui, on a organisé une marche comme citoyen congolais conformément à la Constitution, l'article 26, où il dit tout citoyen qui veut organiser une manifestation informe l'autorité urbaine. Vous avez un document qui est de réception? Nyonso na côte ici et pas Kimbuta. Kimbuta a suscité papa la maille. Kimbuta d'abord le problème na côte ici dans l'hôtel des villes, na côte ici et pas à Kasongo copie pour information. Mais quand nous avons enquêté Makambouana, tout ce qu'on découvrit c'était M. Jean-Marc Kabund derrière ça, il a déboursé $3000 au PC ba policier pe a recruté qui ba mettre ya PPRD pour ba kanga ba combattant na manifestation. C'est pour cela nazo yebisa na opinion marche wana et ala ité pour ngana comme premier ministre et ala qui marche ya soutien à président nazo lancer au babengi deuxième marche et ça les 3 na idée que tout soutenir président na vision na ya ko déboulonner dictature où ils a caractérisé na ba corruption na ba confusion il y a bien public na bien privé etc. Bino bozana preuve gardien du temple nous telimi on a preuve que nous jamais Kabund de muta sima ya lokona et puis à contacter ba PPRD. Qu'est-ce qui prouve que nous a yene muta sima na? Et ça y est parce que le président de la République a envoyé son conseiller chargé des stratégies Vidier pour libérer, à reconnaître qu'il y a des ordre bakanganga. Kabund ba yebisi pa batunaye o ba memaki likola cheval ke ndenge zawana empêcher marche wana sino to bimate. Yango ne nazoloba na batu ngana za combattant. Na lobaka ke Fati soka bimi libanda ya makambo les peuples d'abord à okuta ananga. Marche to sala les 3 et ko banda na limité. Yango ne nazo lancer appel na batutu naza na soutien balo il faut na sala ba track na sa ba banderole parce que ko déboulonner dictature soto tikeli yango Fati et roko masa dictature ngo bolo babino batu IDPS na président Félix Tshisekedi. Banani baza ba dictateur. Dictature est un système où batiki yako nanatiki Kabila nandeni mais la programmation ba sala ki ba gouverneur na e batuna tika eza corruption eza tribalisme eza confusion ya bien public na o babengi bien privé dictature eza trafic d'influence planification ya kotia Zoé na Tanganyika eza déjà ba plan na bango ya ba occupant. Ngai na lobby ke Kabila lokola za mal à l'aise na démocratie na Congo ou bien akende exil ndenga ke na bakiba na ewana ou bien to kanga to tena kaso. L'échec c'est le plus grand professeur. La muka to tana se biso pe to tana se. Total objectif to zanango. Message wana nazo pesango eza message ya réconciliation au Fatia Lobaka. Que aza président ya bato kachité bato IDPS te ya bato nyonso Fatia za président éternel te akosa la demanda na ye lobby Fayulu pe bimi président tokotike la bato FC7 tante bazonga lisusu na yebisi bino baboketu bato tout
totia na se biso nyonso tomona nde bato bazoderange biso barwandais wana o Kabila baya na bao. Merci. Bapropos nyonso au gardien du temple oyo abimisi eza koengage kaye eza koengage Paul Tosuwa te eza koengage pe deuxième ay bulu ekete. Merci tokutana lobi na invité mosusu. Nasport TF Sabino Kamokola lobby dimanche na cadre ya Ligue 1 ya Lina Football Bako Vita Club andongwana ki contre tout puissant Mazembe match ekindaki bongo nul kasi tokosenga kaka ba président ya ba club nyonso we bako éduquer ba supporter na bino po na bazalaka na bonne éducation tokomi bongo na moment na bino bolingaka mingi na bandako pe bolova yango ya trop boye baka ke mukolo tunga abotoli tunga na ye Médard Elonge balobi yende makambo bulu yekelelo ezali nini Médard Elonge en Vulaten. Bien, merci Fortune Mamboulou. Nazali bongo na commune ya Njili, précisément na quartier 7 hein. Et sika na yaki kosolola na bana Njili na question oyo ya na 2018 président ya République du Congo ezalaki nani? Tola na ba réponse. Alors question oyo toza nango ezali na 2018 année passée. Na 2018 président ya République du Congo ezalaki nani? Président na Président de la République du Congo en 2018, c'est ça la Guinée. Bino boye suko donc pour batuna suko ba question. Hein? Ah. Et bon ba question suko donc boye ko tuna ga brusquement donc sans avertissement donc bato bago bon sangonde. Donc il fallait tout la bino ba message. Mais c'est ça. Parce que OK se préparer ndenge ça la examen d'état. Makas. Est-ce que tu as tout na TV to na téléphone? Hein? Faut que tu aies sur la TV, puisque mutu nyonso tuko isa nina confirmer ngo. Kombo na yo nani? Oh, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. En 2018, président de la République du Congo, ezalaki nani? C'est trop bête en fait. C'est trop bête, je n'aime pas la politique. Je sais qu'en 2018, c'était à l'époque de la transition, puisqu'il y avait d'abord le président sortant, mais je n'aime pas la politique. Non, c'est pas vraiment la politique, c'est la culture. Ça, c'est la culture générale. Je dis que c'est trop bête parce que il y a pas très longtemps qu'on vient de faire des élections. Le président sortant, c'était Monsieur Joseph Kabila et le reste, mais je n'aime pas la politique. Si c'est pour la culture, sur d'autres points, c'est bon, mais la politique, non. En 2018, président de la République du Congo, ezalaki nani? En 2018, c'est président de la République du Congo. En tout cas, tozalaki na bisoka na monsieur Kabila. Olobi? Kabila. Faut le bon makasi. Kabila. En 2018, président de la République du Congo, ezalaki nani? Président, ezalaki Kabila. Kabila. Joseph Kabila. Président de la République du Congo. Yeah. Joseph Kabila. Papa Nabiso Djenga Kongi, tu as une question moro a en Anjili, ezali question koyeba na 2018 président de la République du Congo, ezalaki nani? En 2018. Ce que tu as en 2019, 2018 ezalaki na président moko kaka Joseph Kabila. Président de la République du Congo en 2018. Et ça la République démocratique du Congo, depuis du Congo. Tozotuna président de la République du Congo en 2018. Et ça la Congo ezali Brazza Ngambo, République démocratique du Congo de biso RDC. République du Congo ezakuna Sassou Nguesso yende mutaza président ya République du Congo. Toza une question moko wa Wananjili. En 2018. Président de la République du Congo, ezalaki nani? Kabila. Kabila. En 2018. Mais c'est Kabila. Mais c'est Kabila. Ndeko na biso komone Antoine. Ndeko Antoine. Tozotuna boy. En 2018, président de la République du Congo, ezalaki nani? La République du Congo avec Mobutu. Hein? Mobutu. Tolobi boy. En 2018, président de la République du Congo, ezalaki nani?
Mobutu wana ebaki Mobutu. Mobutu. Voilà, bino mo bauti remarquer que ba réponse ezala qui est belé kasi ezali nango nyonso wana te. Réponse ya malamu ezali oyo. Na 2018, président ya République du Congo ezali Denis Sassou Nguesso nde azalaki wana ti lelo azaka kawana. Nalobaki bien, président ya République démocratique du Congo te. Président ya République du Congo. Donc Congo ya ngambu. Tokutani mbala ya Simba. Merci beaucoup. Merci Médard Elongue, les professeurs des élèves bakinois. Basepeli makasi po ba comprendre que bulu yeke ezarande na mukolo nango. Donc comme na soka kasi bolanda page rose oyo tozali nango na magazine ya lelo. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison. Merci na confiance pe fidélité au bopé sarabiso na ndenge botala rabiso mikolonia so topesi bino merci. Tika na pesa merci na bato oyo bazaki na sima caméra Josar Sanduku elongo na Fabrice Dilonga bangonde bazwa kinga bilili po mona ngabui na banda kuna bino bongo na montage Gauthier Kele l'impitoyable azalaki wana et bongo édition et komamaki kitoko et pa ya Médard Elongue el professeur yende akombaki édition kitoko boye kasi. Tika nga na pesa merci ya mokwake. Et pas les deux jeux valables Paul Tosoua balobi la supériorité toujours pour ezomona na kaka ngai na bino tukutani lobby misala nde misala lobby